a commencé à faire, il a fait une émission, tout le surtout à théâtre. Quelle famille? Qu'est-ce que sa famille disait? Tant qu'il a fait ma famille, il y a mon cousin Robanine. Tant qu'il a fait ma famille, il y a mon cousin Robanine. Il y a la moi c'est Sony. Abomis mobile au Chine musique. Depuis qu'il chasse Yaya. En tout cas, la famille. Ouais, vraiment. Yaya Yebi. Ouais, donc ça fait très mal. Il y a mon payate Pandeko. Tout ça choqué. Il y a des informations qui à Tiki Bisso. Donc c'est ça. Il y a fait Tiki Bana. A Tiki Bana Misato, il y a avantage à porter à souffrir. 16 ans à porter à faire Bima Boko la Makolo. À coup fait un responsable. Muto ba uchina musika tuyenda mboka mboka musika yaya to ko luka ozonyi ko lande ko loko ozonyi ko la mutu mususu oni ko ozonyi ko la mutu mususu ko le tranche ndeko na isala molini azo saba mama kido pone sa na bana elo ni zanga ki ya pa pesa ata pona bana wa pesa valeur na poto yaya ki na bana na poto. Elle ne mérite pas ça. Elle a tué notre icône. Il a fait la troisième crise AVC. Oui. Oui. Yannick. Non, vous avez évité de faire comment belle attention. Non, ben oui, tension. Oh, évité de faire comment ça, attention bien de la sucre. Mais kasi tension. Tension sur comme ici. Mais aux médecins. Oh, ils ont troisième AVC, c'est là. Ils ont sauté à troisième. Moi, ils ont jugé. Ils ont jugé. D'autres réponse, c'est ça. Maman est boyoka. Salut la famille de MK Mbelou TV officiel. En tout cas, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus. Je vous avais dit que nous allons revenir pour vous donner de précisions sur la mort de notre icône du théâtre, Monsieur Gianni Faye. Vous avez vu, nazoche la bino ba parti ndambu na chendambu to sololi na chendambu to sololi poto eba penza au juste c'était quoi? To utu kolanda ndeko na biso Maxi azolo avec beaucoup de peine, aza vraiment choqué. Na oche la bino ba vidéo msusu boromona makambo oyo alobi, mais moi j'aimerais un peu essayer un peu un peu solo langana bino à moi 4 minutes et puis je vais mettre encore une autre vidéo donc non bongo pour un peu solo lango bisunyo surtout ensemble avant na banda bon s'abonner, abonnez-vous massivement sur MK Mbelou TV officiel, commentez, partagez, likez et aussi la biso vraiment plaisir ya makasi. Toyoki biso nyo son la vidéo ndeko na biso Maxi alobi que oh ezali troisième crise ndeko na biso Gianni Faye sala metomoni ndeko na biso mususu leader ameki un peu ko empêcher koloba mais makambo eza la famille makambo ezali nzambe fo abatela kaka eloko lekitika na mokili o ezalaka te soki esimbi te otiki surtout en matière d'amour bato ebele lelo bazokufa mpona makambo ya bolingo oyo ebele bazokufa mpona makambo ya barelation frère na biso Matusi Samuel yemba eloko lekitika na mokili eza te matoi elekaka mutu na milai te na otila bino video moko tuzoka ndenge Maxi azoloba na bandeko msu ya théâtre bazoloba bapekisaki ya Faye bayebisi kozonga kuna te soki ozongi okokufa mais ndeko na biso Gianni, nous ne savons pas si c'était seulement au nom de l'amour alingaki mwasi na ye la brune makasi to abotele bana kitoko to ebite si c'est pour ça que bandaki ka kolinga kozonga na ndako la brune to yebite makambu ebimi ebele que la brune aboti lisusu nzoka na voisin na bango voisin na tanga zo kotala mwana ya Gianni avandi wana stress ebomaka la famille stress ebomaka ngana zo ebisa bino stress ebomaka soko za na problème kolinga te otango na motema liquide yango tikango na maboko ya nzambe aza juge ako juger tala lelo o. Je ne pense pas qu'il y ait Gianni a commis à 50 ans, hein. A Koufi na fleur d'âge, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, en tout cas. Je ne pense pas.
ya Jani akufi na carrière na ye na maboko musala na ye na nzoto ezali tango na poto ezo simba te po ani te kozonga na o Congo poto ngo pe to bana omona ngo spécial to bana omona ngo spécial na kala mais lelo o poto komi na ngo lokwa nzela ka oke mateto zongi oke lembo zongi na ba artiste comédien surtout tozo mona ba Sara Masiala bazokene ba poto bazozonga ba Luna Miezi bazokene ba poto bazozonga ba Irsil Pechanga ba Belvi Kondi la patrona ba Sila Bisalu ba Bobo Manoka bangana bazokende ba artiste bele bazokende ba Caleb Tukeba na bazokende bazozonga la famille likambo ezosanga pasi na okokate na otile bino video mususu siko to meka mpo kolandanga na bino ensemble boka ne ba artiste comédien ba silika kilobi bazalaki wana ba betaka la brine na otile bino siko to meka mpo kolandanga na bino merci. Je suis désolé, mais je dis que la vérité. Il a failli accueillir, si nous besoin de perdre. Te souhaitons bonne chance. Yo mutoleki a mis dans la chance. Continuez Kobala. Zomi Bali na yo. Bota na yo. Te souhaitons bonne chance. Yo maman. Zamba Pambola yo. Yena mboko mwasi mwana mwasi wa kubala te aobala ndani na poto na mboko ya kubala te parce que vi mtu akuta vina zate na nabe mtu akuta vina zate amebisia faini sino wona wazanga tinga ngizia faini aimile aiba moto ya faini na mtu akubala la bwin azate na mboko yo nino nusu nini ndio mtu akubala mwana wana azate Songa na question na nyoso na sala na famille na ezako loba nini yeye akoti wana na famille ye akima mama kama bazako na famille bazako na nini lelo bazo bima lelo to sufui na tongo mili pourquoi Sinon c'est bon na moni ko uti ko musala soko zonga bino ko ba tia fa ibelelo zambi lelo le kitike zate ya mobali peki yebi moni yo to memoral makambo to kana lo yebi mona mwasi wana taka mtu to sanga ya akene bongo siko yeto sa yin ke ba sa tete muta tete bukuni moi sa tete okene ke sumbala okene ke na bato to yebi na nga ko tanga kombo wana ko comprendre mutano do zenga yona ke boko mona siko na ba preuve na ba date matisa bana sona miniature papa 16 na poto 16 na ba date bangonyo so babima boko mona muta écrivain pas pour mon écrivain comédien akoma ka ba date babimisa batu nyonso na maboko babimisa bakombo batoto bomisi ya fai simoko boye ya so moyete pesina na nini na sabo pesa mais veti nini rozanga toujours contribuer tongo mille na nini na saleté pour la mériter le goyo azeko finga ngana fenêtre piloter toi yem datina il a faité yem ya faité là le courage à rebondir fa botika kitana bola e penza na osala repentance lobi na pokwa maza biso nyonso kinaza leki na ngate ngai makomo sala fa mozo bina tongo mili poko ngomla oyamba ngai yo na mwasi na no souffrir tongo mili poko na bale mna ya fa so azo kuna ume atakufa mais toloba kiango ya fa ibima kuna okufa esami besami te siko bolingo pasi bandeko na ngai pasi ba video esite na ochela bino ba video mususu to landa nanu na lobaki na ndocha video na te na tosololi na te video tosololi boyoki ndenge bato bazoloba donc liwaya ya Jani so tobi to landa ba dire ya bandeko o bazana maxi kuna ba artiste comédien o bazawana ezaka kana la brunte donc ezape na ba artiste mususu o babandako doda la brune mokili nzambe nanga mokili eza mabe mokili eza mabe ezosala pasi na motema la famille eza esengo te oyo eza nouvelle moko ya esengo te ete ya bandeko ebele epesa biso mayele tangu moko bandeko no baoloba no pe kuluka tosaka ke no yo nde ja montra moko yoki pe no bandeko no ovandi obi siko batu nyonso tu baoloba ka mpona likambo po anini te na kozwa ata mwa recul oui
Na ba tout nyonso tout ya janya za na onso azonga Congo lelo o na olobango pe eza ba artiste na biso bele bakangama na poto kuna so bazongi Congo ba osala musala to pesa ka exemple ya maman na biso étoile na ba capacité elle sait jouer makenda okangama na Angola ce que étoile maman étoile azonga Congo tende lelo o komone sege limwa poto et comment poto. Ah, montez ma passe, la famille. Zo sanga passe. En tout cas, abonnez-vous sur MK Mbelu TV officiel. Na oche la bino suko. Vidéo on na oche la biso awa. Bon mona émission ya suka ya janya salaki. Émission suka ya janya salaki na papa na biso lianza. Bozo mona que vous savez, eso muto ana problème na mutu. Attention, tangi kombo, tangeli kombo mutuana, oh peut-être hurt toi salé ma bémo ya. Donc, ata kombo na e koma akopesa mutuana rage. Vous allez sentir que dans l'émission Oyo, papa lianda ce qui a tseka ka kombo la brune, bon sentir peine na rage moko kata ya Janu Fai. Donc ça dit tout directement, ça disait tout. Na oche la biso vidéo wana to meka un peu ko landanga la bino ensemble comme ça na so zonga susu comme to koto meka un peu ko solo nanan to landa vidéo na biso santé maman la prime boni ba santé na ye boni bana important kena ebiti na ebiti mais azabi santé na ebiti bazabi bana pe bazabi santé na ye o éviter mais bana bazabi mais bana o ebi santé na bango mais maman la brune o ebi santé na été non on a beaucoup de marambola peut-être je ne sais pas comment on parce que de la fois on va dire on a bilo bana maman parce que la fois on va dire de moti ka marambola bilo ka mo ka ah chimique tous les cannabis sont ndenge Franco Lobby par respect na ye en tant que icône na biso to doyen na biso pour na respect na ye alobi tous les cannabis sont pasteur de la foi ça lobaki pasteur de la foi komi boulevard komi passage obligé ce que to tenga makabo nous ça biso pasteur de la foi lobaki c'est pas grave est-ce que ya jani to koye bape état civil non mikolo est-ce que moi mère moko boye oyo ko provenir biso que maman la biso yene mtozo bala kalake to pe asa monter. La personne la Sonifa est montée. La Sonifa. Moi, la Sonifa, moi, la non, la Sonifa. Alors, moi, on a dit il y a des balais, il y a des balais. Rosette. Déjà, moi, c'est combien de Rosette? Rosette Fay. Non, la Sonifa. La Sonifa, il y a Mora Fay. Janine Fay. Janine Fay. Léa, chasseur de Léa Fay. Léa Fay. Andy Fay. Jean-Daniel Fay. Et puis, Victorine Fay, Kisser Fay et Bilal Fay. Et Bilal Fay. Mais voilà, on tout a sur la combattant, mais position à l'autre. Position à l'autre. Ah, position à l'autre. Eh ben, on va le Ah, mais ça m'a cassé. Tout ça, sur les lois, on l'a battu. Tu nous as soutenu. On va le voir, on va se faire. Il y a aucun gars, Bana Basani. Donc au boy na au boy na yo makambo belo za ko inviter parce que bana bazali. Parce que moi na liboso a comme na âge ni. Vous êtes dans 30 ans déjà les lots après ça peut pas pourquoi Koko moko. Ya mi balé. Vous avez travaillé. Il y a la boutique. La boutique. Avant quel âge? À la 28 ans. On est là dans 28 ans. Vous comprenez Franco, Aza Franco, donc Azolo Bamo n'a beau péter, n'a pas chimie, n'a charisme, et tout. Mais il y a des gens qui sont dit, dans son moi côté qui est dans le domaine à Bolingo, on se voit dans le Bolingo Makasia. Regarde ça parce que la garantie est Bolingo, Bolingo, t'as des mobiles na moi si naïe. Vraiment romantique. Qui n'a pas moi si, mais par rapport à eux, après moi romantique. Parce que tant que nous avons la vidéo, vous comprenez que dans le magasin, parce que tant que nous avons la brise, nous avons la vidéo.
Tenaninga moi si, mais par rapport à eux, programme muta romantique. Là, il y a Bassi, il y a Bassi. Moi si moi na makasi. Pour na bana pe comme on appelle ba série ayona mama la brine bo ndo sala ba vidéo mingi et surtout couple la bino mais la couple moto ndo c'est que non makasi ya. Pas lié. C'est la musique. Au lieu de masuluka ya batwa na yo bina. Na on passer de la foi. Parce que ko ya makambo. Maman je vous propose de passer de la foi le bail de botika. Bino ka ba de terre bo ngo ba polémique. Bon, tu vas voir, le gars social, à quel moment on dirait. Tiens, vous boyez, tiens, vous la boyez. Et on a mis ma maman de l'autre côté. C'est là la vie par rapport à ma vidéo. Il y a des aliments romantiques, ma casse, et puis couple la vidéo, et couple moi félicité. Naturellement. Tellement TV. Pardon TV. Pourquoi nous expliquons bien? Parce que la femme la petite m'a gambé ma Mouliga polémique. Mais non, là que t'es pas. Ici dans la zone. Ici Nzimbu ya la zone ya. Bambong. Bambong ya la zone là que là. Ah ça allait que là. Ah oui. Ah. Donc ça passe là. T'es pas ne aux solo de là la sima que non petite sœur non vraiment. Ouais. Mais il y a des comme si peu que na mona appelle pas si balinga ko makasi ya. Mais oui, parce que c'est bien là makasi. Bonjour à aimer vraiment pas. On a des temps là. Bon banjoto. Banjoto. Maintenant on va pas Nicole Malonga ça, ça banjoto. T'as la couleur. Ça toujours la couleur de la bébé. Couleur plutôt pour la bébé. C'est vraiment Nicole Malonga. Ah tout ça. Ouais. Et ça va là château du genre. Avec Christine numéro 3. Il y a un sur la métro. Ah le métro là, hôtel d'abord là. Ça tout ça. Voilà. Mais quand il est sur ce sénégalais là. Oya munene oya pembe kuna ngaboyi weka asoma Nicole Malonga loke na château de soma baki ko ba mina ye o kamilo ko kibite a o yero kalema o sema bilo ko kitoko mina ko tuseto sema no bilo kei voilà il y a tout ici soma Nicole Malonga voilà ya jani eloko na zolo ba ezoso ngana mwa mingi na mutu ke en tout cas basi balinga ko mingi parce que na yeba TV ezaka par rapport ya gentillesse na yo ezalaka par rapport ya koyebaka kovanda na mwasi to pening parce que tomonaka ti lelo ya mao ondira rezonaka yo ti lelo parce que na badire na ye même na bémission tomonaka vraiment ke omwana ma mao vraiment azongisaka ekamatani omonani aza omoni bakombi banzoto suma banzoto voilà bon tosudi wana mais je suis là parce que je ne pas question de toi ma question tu n'es pas au donc on le suit bon et ça pardon grand frère ça juste que tous autres n'aura moi mituna pour déranger s'il vous plaît par respect ce qui dérange na moi mituna au syndicate il y a autant de solo pour cette émission sur le moteur on a le veto sur la solo il y a beaucoup kaka mais on se côté ba on se côté ko mete mingi na ba veto sur la peka ma théâtre mais théâtre sur la ko mete donc ouais ça sur la théâtre était comme l'homme et puis on a bien parce que la jeunesse là c'est la jeunesse là voilà bureau là jeunesse là si c'est pas ça si c'est pas ça là pour la tabago parce que il y a comprendre yote tu connais beauté émission on débordé on débordé vieux en tout cas il y a Jani azalaka na ye gentil malgré ko silika na ye bo tenir regarder peut-être moi na betsami moi libaku na moi mutuna mais to lukaka to yebaka moi vérité et tout malgré vie a komi ko silika mais mutuna suka ezaka to kozonga kana moi mutuna moi muke ya suka po vie azo silika mais c'est pas grave c'est la chose vie mutuna yo yebite que no baza commencer à passer makamle oui ba voter oui bien on va continuer ma question nga vraiment sans vous maintenant il faut na tikala boye batte que non ya na biso mao aza na banzela na ye et tout na tikala boye batte na yebika peut-être ndenge sala moi séparation mais nze na moi mutu akanisaka pe kulutu na biso bonheur na islam par rapport ya omona ndenge sala c'est la magie de magie de vous avez takisi comment il les gars non par rapport ya ndenge tomonaka na émission ndenge alobelaka elobelo omonaka ndenge akanisako kaka
Pas dire. La mona la musique, la telle la gagne, la mona la musique, mais le comme la tour, la mona la musique, la mona la musique. Je ne veux pas toujours vraiment la vérité. Faites ta illusion. Faites ta illusion. Ils ont fait ta illusion. Ah. Il va dire, bah, tu dis au tour, on va te dire, bah, tu dis au monde. Mais non, c'est là que la mafia va dire que la piégé. Bah, tu dis que maintenant, juste pour la vérité, vérité, ça la rappelle moi bien par rapport à. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Par respect, même par respect. Parce que tant que la santé ça dit que la santé par rapport que maman la brine peut-être que par rapport TVT mais non, je mets ta main. Trop c'est trop, c'est comme trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est ça. Fais gaffe. Fais gaffe. Bon. Vous comprenez, Poli? En fait, les gens mituna pe oyo les gens pe moko ya mituna oyo bato batinda kito tuna ndeti yebisa bato tu otinda kiwana na sokoni la na batindi yo wa opese ngai te eza mutuna moko mimi keva ni check alobaki masoko kutani na Franco eza question Mimi Chikeva ni check maman présidente et le mona Véro Mangoi makila ba champion na BBC Nzongo le maire de Jumel balobaki be masoko kutani na Franco il faut tourner la biso vraiment mutuna oyo parce que tozomona ye biso bato kutani mikolo uti kolinga Franco vraiment a kitoko santé kitoko et puis comme vraiment teinture moko kitoko mamunyo. La famille, je crois que tout au Hollanda. Est-ce que bino mo bo mo na ba réaction ya fay? Bon mo na ba réaction na ye. Ba artiste à ta expression. Tu as une expression faciale, tu as une expression vocale, tu as une expression corporelle. Na ba expression na nyonso tu misatu. Bon mo nango ezo déterminer mutu ayebo tala mutu. Quoi ba psychologue, ba psychiatre, ba psychologue. Bato ba tala so amonyo boya o détecter so tali zo mona ke non il y a faille zaki déjà na makam na mutema. Obo mona ke ya faille zaki déjà na makam na mutema nzambe. Et puis si passe nga na obo epine ko kota na profondeur makambo yo. Naza besoin naza déjà na ba preuve o ezake ezo pesa makambo na chelbino mais naza besoin na kota lisusu na profondeur ya makambo o. To meka un peu ko yeba pourquoi pona nini. Pona nini nzambe mokile tona na bakaina motora kolinga ngate vraiment. So botali be bomona ke ya fa zalaki penza na bolingwa ya la brune. Azalaki penza na bolingo na ye. Pour voir même ayokeli etangu ya pekisi ke non na lingio na milie ba comédien te ya jania saliango. A s'éloigner na milie ba comédien na milie ba artiste a s'éloigner. Mobali la famille so mobali a auto sa mwasi na e. C'est que mobali ana lingi mwasi. Ah ouais. So bomoni mobali mwasi alobine ayokeli mwasi na ezaka deux choses. So mwasi na lambele mbala tache bichebe na kati. Eza bolingwa solo true love au banglophone babenga. Donc Nzamba Lola ayambaka molimo ya Janina kimia
que son âme repose en paix. Bana ndio ya tiki. Bana. Et puis que moi, net, bossa comme dans une trentaine, hein? Nzamba bondisa mitema na biso. Nzamba bondisa mitema ya famille biologique na ye Nathalie lobi mama ndenga zole la mwana ye ya mukolo ya mbinga boye. Ah! L'impolitesse de la mort. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Commentez, partagez les liens. Ça nous fera énormément du plaisir. Je crois que vous et moi, on va encore se revoir dans les jours à venir. Ceux qui nous ont besoin, en tout cas, parce que on a chaîne MK Mbelu TV officiel, on va essayer de commencer à parler de tout sauf rien, sauf ma fille. Ah, ne ma fille les karaté, mais on va essayer de faire nos analyses na bola munyo so na bopete. Nzamba pambola biso tokutani na mikolo mikoya. Bisous, bye.